Salut et bienvenue sur cluboriginal.com. Merci de votre fidélité. Je ne cesserai jamais de vous remercier de la dite fidélité. Je suis toujours honoré et ravi de vous animer ces 5 minutes avec César Ngadi. Tout le monde est d'accord dans 5 minutes. Donc merci une fois de plus de votre fidélité. Lelo 5 minutes, boyebi que 5 minutes et le black actualité, surtout actualité politique. Parce que politique, yo soko occupé en côté, politique, il y a un moment occupé yo. Et puis mboka na biso, ndenge tozali siko yo, vraiment, personne ne peut rester indifférent à makambozo le kanamboka na biso politiquement. Donc il y a 5 minutes, ezali wana pona ko éveiller, ba patriote, nyo surtout, ba zala éveiller. Tozala sous surpris te ndenge tozala ki surpris na kanambe ndenge azo ki pouvoir to bando mona netije aye a salibiso masolo ti lelo tozali ko lela neti bana mike a comprendre ndenge congolais a fonctionnaka a komi ko tutu sabatu ba mitu donc ba opposant ko ya nzala o ba mikosa ka opposant ba za ba opposante bo mona na lakisa bino vice premier ministre oyo a komi ministre transport siko tamo zala ki opposant discours abando pesa siko yo a komi pembeni ya kanambe a changé de discours. Donc lelo nazali ko lobela bino makambu ezali ko pesanga mawa parce que congolais toyebi eloko tolingite. Congolais sikoyo tozali na biso koyeba eloko tolingite na répéter susu parce que tozali na pasi na kanambe azoela biso pouvoir na kidiba tobando mona onetije avandisa masoloti lelo tozo kokate toyebite soki tokosuka wapi na ye mais congolais alamukite congolais alingi lisusu tozonga na bowumbu o kanambe azosala biso na expliquer bino siko un peu en détail boyebi que 5 minutes ezoka batuta ebelete et permettre mutu surtout parce que le temps c'est l'argent et puis on a poto mutu na mutu azana ba activité na ye azali na ba makamune bela ko vanda te 2 heures de temps ata la vidéo mona ki azota la vidéo ndambu donc 5 minutes même bato ki ça bazo benga ngana ba mega na bango wana mukie bazali kotala même bato na kata métro même na pause aux pause dans solo bimil bando zo mi la cigarette aux otala 5 minutes donc 5 minutes le but nango eza yango wana siko na lingi ko lobela vraiment ba congolais lelo tozali kozela l'élection ndenge senye lobby mais toyebi que élection kozala te kanambe akotikala kaka na pouvoir akogagner temps akosala référendum wana ekotika ye bakolobake kanambe azaka kana droite vanda élection kozala te parce que kanambe jamais akolinga atikala citoyen classique boye citoyen normal avandi na ye parce qu'ayebi ke aokende CPI sikoyo eloko nga nazo comprendre te na diaspora na kisasa ba congolais bazali divisé mutu na mutu sikoyo azu déjà position onga naza mutu ya Kamere onga naza mutu ya Katumbi onga nazali mutu ya Félix donc congolais sikoyo azali kotala na ye programme ya ba candidat potentiel wana te bazali na bango kolanda sikoyo mbongo oyokake ngana za nanga kota Félix asola bien ngana za nanga kota Katumbi asola bien ngana za nanga kota Fayulu parce que kuna ba asola bien mais congolais na ebité o penza bokecho lobaka oyo penza peuple ndenge nini sikoyo omoni toza kolandela teke oyo azali na expérience ou bien azali na makoki oyo ako mema ekolo na biso na ndenge ya balamu tozali kolanda wana te congolais akomi kolanda soki candidat ou aza potentiel to bi ba candidat potentiel bazali ebele o ba koma lelo président na mboka na biso tokotanga donc totangi Katumbi totangi Kamere totangi Félix Tshisekedi totangi Fayulu donc bazali ebele mais sikoyo congolais au lieu azala mayele omoni biso siko na yebi te soki kanamba sala biso nini ou bien abebisa ba bitu na biso toyebi eloko tozolinga te biso toza na pasi sikoyo congolais sikoyo il faut pas bazwa biso na kidiba ndenge kanamba azwa ki pouvoir na kidiba congolais sikoyo aza éveillé omoni congolais kalezai kaka football musique mais congolais akoma ko bunda po na makambo politique donc d'où kanambe wana donc aye ko éveillé
conscience ya ba congolais ba moni que vraiment zoba lokola Kanambe aza na pouvoir donc ekozonga te mais to bandisu ko linga to kota susu na buzoba na parce que congolais azolanda siko candidat ata la teke candidat oyo akokumbela biso mboka bien ekomi nango opesi ye mbongo akomi ngana za na parce que tozomona awa na diaspora ou bien na ba combattant donc combattant na combattant za na kana e ba combattant musu bazali batu ya Katumbi o ngana reciter ba kombote ba musu bazali batu ya Félix ba musu bazali batu ya Kamere mais ba candidat on ba pesi biso programme na bango te nanu to alobeli biso le côté Katumbi kam tabete discours kuna aloyi makambo na ye mais sikoyo congolais na ebité biso tozo supporter sikoyo batu wana par rapport à quoi donc ndenga na moni batu bazo supporter ba candidat wana par rapport à mbongo soko bengi lui que na côté na ngana zo libérer bien au moins na muta komi na ngana za ngana muta fayilu parce que yaka koto ezo libérer bien donc vraiment siko e komi nango par rapport sikoyo mutu ndenga zo libérer bon donc soki ndenga na siko to tika Kanambe parce que payer azo libérer batu ne pe mbongo bien atika na ye mais siko congolais to fongola misu to zonga susu na erreur auto salagité ya Kanambe ya Kabilo azana pouvoir ayaki bona kidiba avandeli biso sikoyo to pona mutu oyo to ebi vraiment que soka ye akobongisela biso mboka to tika ba sentiment congolais bo tika ba sentiment parce que toza komona biso toza raté nga nazali 5 minutes nga pe na kolo ba kelelo 5 minutes nga pe pa ekomi ya Katumbi na bi pe 5 minutes nga le komi ya Félix muto akena nga nulle part azate imaginez ka nga siko na se positionner sima ya candidat moko bon mona moto on a ochaye mais ezali pour le moment ezali importante pour le moment combat na biso ezali Kabila a dégagé à longwa ou tout pété à Koufa ce qui Kabila longwe biso toza batut mais ngape na za mutu adi lonela za mutu ata masanga docteur Jean-Paul Jamba za mutu tokoza ke to poni sikoyo candidat oyo mutu na mutu alakisi sikoyo étiquette na ye wana Kanambe alongwe mais siko Kanambe na longwe te to komi ko welaka o ngai mutu Katumbi azo libérer bien ngai en tout cas kota Katumbi yaka masoleza bien o ngana za kota Kamere mais biso siko to lingi nini to lingi to zongo su na bo wumbu o to za na ngona Kanambe vraiment peuple congolais ba congolais o bozo kanga botika biloko bozo sala but na biso to tika nan makambo welela o na sima ya candidat o but na biso tuto sangana to longola nanu Kanambe na pouvoir to longola Kabila wana akufa na pouvoir après sikoyo to ko se position to tika biso na biso ba congolais to komi siko mutu na mutu aluki candidat na ye o ya Monique ya pesi biso programme bien to mo penza que programme eza bien to tie maboko mais Kanambe na longwete et puis bozo pona ba candidat est-ce bien bozo sûr que Kanambe wana olongo il faut to sala tout ce qui a longwete to longola ina makasi parce que ce qu'on longwe to komi tranquille wana sikoyo to se projeter na avenir na makambo oyo to sala po to pona président oyo akokumbela biso na ndenga bien mais to tika déjà tozo makambo avance to komi kolanda ba candidat par rapport ya mbongo na bango par rapport ndenge bazo pesa biso mbongo et comme Katumbi libéra bien Fayulu libéra bien Félix Kutu kitoko Félix peut-être kino azo sola bien azo libérer bien donc mboka mo eza pona ba libération donc mboka mo eza pona ba libération là donc mais non mais congolais na éviter lelo ya wana il fallait na beta c'était na faire comprendre à Batubo Tikananu il n'est pas encore temps ya reponara ba candidat bo wele la raba pe sarabino ba mbongo po bo ba ko défendre bango ezali bien te tozila but na biso ezana ntolongola nanu Kanambe wana alias Kabila na pouvoir après nde to poni mutamta poni candidat na ye to komi siko ko sala propagande na bango wana to tikali libre soki ndengwana te to kozonga kaka donc c'est ainsi que s'achève ces 5 minutes. Merci de l'avoir suivi. Nous allons nous retrouver dans 48 heures parce que vous voyez que 5 minutes est comme à toutes les 48 heures. Donc pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. N'oubliez pas, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant longtemps. En 2018, Ndenge Tozolo Beza, j'étais Zambazo Kabiso Ndenge Tozolo Lelelae, Kanambe alias Kabila Arokufa.